boulé, l'amour. Coucou la famille Bokota. Coucou. Coucou les gens. Coucou la famille de Miss. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bayanga. Bonsoir la famille de Miss. J'espère que vous allez bien. Beaucoup tisa beaucoup tato solo là. Ba week-end eleki ndeni boza bien. Ba week-end eleki bien. Nyonso eleki bien. Beaucoup tisa. Bonsoir la famille. Betty casse de moi. Coucou à toi. Younes, qu'est-ce qui se passe Younes? Ça fait longtemps. Younes Unda de moi. Oh, coucou à toi ma chérie. Pourquoi Mikole Beleboué? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? La famille, ça va? Denise Mampouya, je salue ta présence. Oui, Betty casse de moi toujours. Merci beaucoup. Je reste solo là. Beaucoup de gens bato betano chomo vite tobima. Et Nadège Mungu du bel sort de moi. Nadège Mungu dit non monoté, osa bien. Boni ma chérie, ça va? Nalinga komona abino. Nalinga na mona abino. Bayangai, baya Miss de Miss. Beaucoup de gens boya oyoka na li solo. Li solo coup du thé maîtrise et réalité. Beaucoup de ça batumba partagez moi les directs s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Partagez tout bandambala monko, l'infinitif est juve à Simba, le cœur de Miss et coucou à toi, la belle Kwenza, les bonsoirs, Olga Baby, la du ciné, moi c'est Alibala, félicitations à toi aussi, Tobalisi, Nakatia Miss de Miss, Tobalisi, Olga Baby, la du ciné, a commis désormais, bien en parce que nous avons sali grâce à Bali, voilà, qui toko na onde angwana, tolinga mingi tobala. Biso ana Miss de Miss Tobalaka, voilà. Nzamba za bien quoi. Voilà, la famille Boni. Boza bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bonsoir à vous tous. Na sûr que Nathalie Lissiki, na sûr que ba week-end nabino eleka ki bien nzamba batela ki biso. Donc tozo continuer kozala. Na eto so moi muke. La famille na ko so moi muke membango. Na ko so moi muke membango. So que la première fois, je suis la vôtre. Miss de Miss Tania, alors mon coco. Oui, Miss de Miss c'est moi. Oui, votre sœur congolaise. Oui, de père et de mère congolaise. Oui, côté Moussou Moussouaili, côté Moussou Moukongo, côté Moussou Mouteke. Donc, naza mélangé. Na Nyon Sowana, naza Mouana Congo. Oui, la maman des enfants. Et au Congo, to Sungakaba orphelin, orpheline à Kinshasa. Voilà. Solingo Sungaba orphelin, yaka ensemble, nabisoto Sungaba orphelin. Mais awa tobeta ba triste réalité. Ba benga Miss de Miss, pour na okabola ma solo na bango. Toyaka na ma solo awa na Miss de Miss ezalaka tribunal te mais la vôtre alobaka tango yo suki tango yo kokite tango omonike okokabola na muninga to na mutu la vôtre azalaka wana mieux placé pour asola na yo to kabola to sungana po ezalaka bien ezala bande ko musu ba passa ba moment moko très difficile azoye bateli kamo ekomelie azomiye bate na sala ndenge nini oui la vôtre azawana pour na ko partager ba triste réalité ko pesa ba conseil na ba jeune ba jeune frère, oba on ba kota na mariage, ba obaza déjà na katia mariage, tozaka wana pona kokabola, ba triste réalité, kokabola ba conseil. Lolo Chims, bonsoir, je salue ta présence. Falon Ensona, bonsoir. Dini Mendes, bonsoir à toi. Est-ce que vous partagez toko banda Oscar Bayona, bonsoir, je salue ta présence. La famille. Tout côté belé pour les non bandali solo mbalamo na okende mais ceux qui vont partager to matate et au sala que la vôtre moyen à côté na kata profondeur ali solo et kozalate la famille awale na ka solo là tant na ela bino ba conseil tant to ka solo ba triste réalité et zalaka du blablaté to ka solo théâtre té to ka solo ma solo eza vrai yaka kozwa conseil ceux qui vraiment makamisa zoloba o se retrouver nango ya luka au changer ko changer soko changer te ezalaka kitoko tenga but nange ezalaka awa po bandeko nangai bozwa eloko moko ya bien to changer ba relation na biso façon de vivre Tema Karine bonsoir à toi Godelive de base lobby na bimaki boka ki sangote bomoni ba vidéo te lobby la vôtre akenda ki fête après des années
nakenda so ba fête ba nini te mais lobi na bete tour te la famille inda kite lobi inda ki la famille de Miss de bomonika ba vidéo wana bato baza na Facebook nanga bomoni ba photo lobi bato a page na coach la bino ba photo bomona ndenge na telema kinde na zalaki ezalaki vraiment kitoko makasi et na ebisi bino nakenda na fête moko ya anniversaire fête moko ezalaki kitoko makasi fête ya surprise anniversaire et on a koma ekuna en tout cas na se sentaki que et loko mobo pour na bando ke ba fête kala ba kala to bando ko ke ba fête ba babilo ebele mais na tika pena moi ko bima oyebi kaka contre temps bato bazana Miss baby moi choko tozwaki na famille et ça là que faiblissanga et ça là que elembisanga mais nzamba sai grâce totelemi lobi tokende na fête elekai kitoko non mona bat na fête non mona bat nyoso joyeuse bat nyoso koseka ezaki kitoko na kutana tala bato ebele ya Miss o baluka boy Miss ozonga boy Miss en tout cas bat nyoso na mona lobi na lingi bino makasi et la famille to sise ko kende fête wana te tokende sous deuxième fête na deuxième fête place tokendaki ezaki fête ya ba maputa ya basi balata maputa nana pembele ezaki fête ya basi hein comme les amours na biso mois de la femme mois de droit de la femme et lobby ezaki organisation maman moko maman kenda asalaki soirée ya ba maman ya maputa la famille niveau ba congolaise na moni bande konanga congolaise awa na Londres na lo ba lisola bana Londres masona obeteza ya bana Londres ce bozawa na ina lo bana bino vraiment ba fille à Londres balatande makasi boy ba fille à Londres balatande kitoko boy ba fille à Londres bosande kitoko makasi boy liputo e bongisa ki bino lobi obi ke lobi na mimona ki lokola wow ngako na te liputa te mais tellement na bimakala na epsibino e yinda ki lobi pa mama kenda basia ba congolaise basia ba congolaise balata ke bolinga mama olata makasi lobi badioso bazaki kitoko suki kitoko bilungi kitoko basi balata ki kitoko tala bana basi batonda ki lobi na feta liputa mwasi liputa basi ya ba congolaise bozaka nzoka kitoko makasi bobo bombaka ya unga linga bino ngabi ata babandeli mokina kozala kaka congolaise ata pétage na biso ata ba bêtise na biso na kozala kaka congolaise po basi ya kitoko baande na Congo mibali ya kitoko baande na Congo na Afrique en fait ezaki vraiment kitoko et loko lobi na remarqué basi bazai ko bina bandeko basi bazo bina bazo kita bazo mata ba se défouler ba ozwa tana bango ezalaki très bien mais eloko to enango lelo sujet to enango lelo ba maman Miss Osenga ba maman ba jeune fille basi to se respecter la famille na eko yebisa basi ba se respecter pour na nini basi ba se respecter mi bali ebele bazo sakana basi parce que manque ya respect tozoe baba valeur na bisoté tozoe baba valeur na bisoté yango zo mona mi bali bazo manquer biso du respect merci pour na bato ba partager direct que Dieu vous bénisse merci pour na ba partage na moni vraiment ba partage mais boti langa siko ba cœur ebele ba j'aime ba cœur ebele ba cœur fo mata ebele bo fina ba cœur ebele po direct ba ningisa direct na bisoté bato baza misika ba ya kokota na direct na biso ndenge tozo solo la si vous pouvez bo partager nga direct et la kitoko makasi la famille nana loba maman jeune fille jeune garçon jeune fille jeune maman boza tous na ba respect na ba dignité na ba valeur et c'est important oui puis point na lobi bon eza na lisolo moko ndeko moka betele biso ndeko wana aza mwasi libala et na kati ya libala na ye mobali na ye azo sala mobali na ye abimaka na basi mobali azo nyokola ndeko mwasi boyo kali solo bébé kitoko bonsoir à toi ndeko mwasi azana libala ndenge azana libala ayaki na libala leki na zaki na âge muke ya 10 ans baina leki na ina poto baina libala yende ko mwasi boye biso mingi na Congo tozala raso ozo kene libala ozala ta mususu o mema leki na omoko boye bokene na libala o mema ta mususu cousine omoko boye o kene na libala et salama trop ngai ndeti nga moko boye grande sœur na biso akendaka na libala tango akende na libala tellement na banako lela makasi babi
Tania Miss akende na grande sœur wana na ndako ya libala nga na kenaka na grande sœur na nga na ndako ya libala nazoye baba sei wana na vanda kana ya na biso wana na ndako ya libala ti après na yaka kozonga na ndako pona lelaka mingi e bato ebele lelo toyebi ke bato ebele soka ke na libala akendaka na mwana e na ndeko na ye to na mutu moko boye oyo bango bamisala mingi na famille mais siko eloko ezozala ya pasi eza bandeko oyo tozomema na kati ya mabala na biso baleki na biso bacousine na biso pourquoi bazobima na mibali na biso comment se fait-il que mobali ovai na mwasi na kati ya ndako ya libala mais ozo parvenir kolia mwasi ole na mwana na leki ya mwasi kudia soso kudia maki ndenge bakongo balobaka kudia soso kudia maki soki mobali akomiti na niveau abanda kobima na yo yaya ayesu na leki na yo eza dû à quoi? Qu'est-ce que mobali a trouvé na famille wana to na famille wana eloko ni simplicité nini porte nini o mobali amoni kezaki polele po akota alinga leki na yo. Bonsoir Nene Ndouga, bonsoir à toi. Comment se fait-il que leki ayena libala leki ayena libala ayena yaya na ye yaya ayena ndako libala ayena leki na ya 10 ans tango ayena leki na ya 10 ans bavanda kana kati libala e mobali wana mobali ndeko na biso mwasi aza jaka ba mibali o bazaka mwa mibulu ndenga zaka ba garçon mibulu aye ko bimati na leki ya mwasi na ye oyo azwaki na âge ya 10 ans et lelo leki ya mwasi na yango akomi na âge ya 15 ans abandi ko abiser na âge ya 15 ans na âge à 15 ans s'il vous plaît toyebi yango ebele la famille toyebi ebele oyo tozali kati na mabala toyebi pe bandeko na biso o babima na mibali na biso ezalaka nini mobali a trouvé nini ya facilité o esali ke abima na ndeko na yo abima na cousine na yo abima na ndeko na yo mobali a trouvé nini avant na kene na mibali na lingi na swana bandeko na nga basi mobali a trouvé nini po ya kolinga leki na yo to linga cousine na yo mobali auti na yo na Congo abengi sibino boye eza tata mobali moko boye bokuta ine awa na poto to na place bozali mais mobali ana koma ko bima susu na leki na yo kudia soso kudia maki ao bima na yo ao bima na cousine c'est parce que eloko esalaka mingi bongo mibali baya ko bima na bandeko na biso eza parce que bakuta légèreté bakutaka légèreté na yo mwasi bakuta légèreté na ndeko na biso oyo aza na kati ya ndako eloko nazo senga na bandeko soki ozana leki ozana cousine moko ozo vandisa na ndako yaya il faut ozalaka misu makasi tango nazo bakozala misu makasi la kisini kotiela leki na ota musu zuwa te kosaila cousine na ozuwa te eloko yo okosala ezake talaka na onke libala eza libala na yo yo nde mutu oza na kati ya libala ezwa ndeko na yo wana ya mwasi to cousine na yo sideji zwa ye lokola leki na zwa ye lokola mwana bozwa na lokola mwana yo moko zwa ye lokola mwana. Merci Salozo Bibiane na 200 étoiles, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Et loko na osenga na tango yo vandisi mutu na kati ya ndako leki na yo cousine na yo o avani na kati ya ndako ya libala na yo zwa ye lokola leki lokola mwana zwa lokola mwana pesa ba discipline telema lokola mama na ndako kulinga ba laisser aller te na kati bandako na biso mibali tolobaka mibali bazalaka fragile mibali bazaba ba être moko bazalaka fragile akoko mona mwasi azoleka na mwa ba fesse boy na mwa kilote boy mobala robaluka kotala yota mususu moni mobali mobo alati couper mobali mobo esongi nde nini alekili bosono obeti ekara mais mibali na biso mingi babeta karate mibali na biso mingi omona amoni mwasi mwa alati jupe mukuse omona oluka baluka atala etango yozo ndako ozovanisa copine na ndako yaya zalaka na ba discipline oui eza libala na yo eza ndako na yo mama mutazalaka ministre na kati ya ndako mama mutagéraka ndako mama mutatalaka makambo ezoleka na ndako kolinga ba laisser aller ti kolinga te o olatelanga ba jipa mikuse olinga te o bakoseka mobwe mama yo oza mama ndako tango yo ke kolala automatique
Tant oké kolala, mobali na ake kolala, boke kolala. Il faut ezala ke papa ake kolala, maman ake kolala. Parce que tozo vanisa mutu nanda kuna biso. Et batu o biso to vanisa na banda kuna biso. Tant boyaka po bovana pour quelque temps, boyaka po bovana na biso. Soko moni ndeko moko o ya vandisi yo na kati ndako. Ake kolala na mobali na ye. Eloko yo osala ezani. Okozwa tana yo motali o bezala ngo butu ngana kenanga kolala. Et bandeko mususu tozala na habitude tant tozoya kovanda pa bandeko tosengi aide moko boye oyo kovanda pa cousine oyo kovanda pa ndeko no moko amwasi pa nini yaya toyebaka ba façon na biso e habillement na biso ba habillement na biso mingi ekoisa ba mibali na biso na kati bandako habillement ya mutu et l'atelier ya mutu Valence Kunga Kuka bonsoir à toi je salue ta présence et l'atelier na yo ndenge ozolata oyena ndako bato ndenge olatelaka oyebite ko koisa pe mobala bato. Oui, mobile ana zaki na makanisi na ote, azaki na idée na ote, mais akoko kwesama na façon kaka ya habillement na yo. Et tozo senga na bandeko oyo to boyaka ko senga biso aide. Tant boyaka na mabala na mabala baninga, boye baka ndenge boko kolata. Soko zo yeba kolata te ezaki kitoko te ozala facilité okwesa mobala muninga. Et tous à la iloko moko soki mobala moninga azo solola mobala moninga azo swana mwasi na ye et que bazo sala mwa ko sola entre bango zwaka temps ya ko déplacer OK quelque part au côté na chambre to quelque part au tiki bango na batana bango. Et mobala moninga soka zo sola na yo mobala moninga ezala ya cousine tango azo sola na yo ko bana fixer ba regard te ou alors ko bana ko yo kaka pe ba sonité mais ozoye ba ke on azo sola aza papa on azo sola aza beau-frère on azo sola aza tonton nanga ozana droit ko tala ka misu boete yo tala ka ye o fixer regard to yebi ba signification ba regard so ozo fixer mon regard. Toyebi yango toyebi pe ba signification ya batu misusu o batira o salo kwa zo yokara basoni boy nzoka na kata motema na azolinga mobala muninga toyebi ba jewana tant to vanda ka pa baninga tant to yaka ko vanda pa ba yaya to pa ba cousine to pa ba ndeko tant to senga ka ba aide to tant ndeko azo héberger yo yeba façon ya ko vivre na ndako muninga to za bana mikete yeba façon ya ko vivre yeba vas-y là-bas oui vas-y là-bas. To yebaka ndenge nini ya kovanda na bato to yebaka ndenge nini ya kovanda olie oya oluko o séduit mobala muninga to okwesa mobala muninga bonsoir okwesa mobala muninga na façon na ya kolatela na ba façon na ya kosolola ko seka na ndaku c'est pas vraiment bien tala ndeko na biso ya mwasi kana ye tozui eza nini azalaki na leki na âge à 10 ans ba uti na Kinshasa baye poto mobali abengisi ndeko na biso mwasi ayena leki na ye mobali kande mibali bazalaga mobali afandaka na leki ya mwasi na ye bavandaka na bango très bien mais eye okoma na temps moko na âge à 15 ans mobali wana akomi kobima na mwasi na leki ya mwasi na ye sikotango aye kolibima na leki ya mwasi na ye wana ezani légèreté ya pela popina ya dodo pela coucou à toi je salue ta présence bonsoir. Aye kokuta légèreté na famille na bino pa ya leki na ope na famille na bino mama il faut zaka na ba discipline il faut zaka ba discipline tango zo vana na bana na ndako il faut oyeba ndenge ni ozo kolisa bana mama azalaka camarade ya bana mama azalaka mutu asolaka na bana soko zui leki moko boye o azali leki pa na o comme lokola mama na ye zwaka temps ya kosola na ye zwaka temps ya kopesa ba discipline ko ba boye yango te pourtant tozo tika ba laisser aller o bango bazana bango bana poto o bango babotami na bango awa o bango bakoli na bango awa yango tozomona ba laisser aller zo le 4 yango zomona ba mibali na biso bazo abuser na bana na talaka mobali azokoma na niveau tu abuser na bana na yo bongo siko cousine bongo siko petite sœur na yo mobali azana facilité ya kokoya na ekobo na leki na yo pona nini po ba légèreté leki trop bilatela bako seka moko boye bako panzana moko boye bandenge moko boye mobali ya yaya avandi na salon yo ndeko mwasi oyebi ke tonton avandi na salon oyebi ke papa avandi na salon mais tina ba air tardive yo olie oluka okende kolala yo koluko vanda kaka na salon na mobali ya yaya azota la TV. Est-ce que biloko ndenge wana eza ba cause o ekoisaka batuna ekobo makasi ekoisaka mibali na biso na bandeko na biso na ba cousine na biso
ngai tonton na ngai mwasi ya libala nga mukolo ndako na ke kolala yo leki na ngai ovani na mobile na nga na salon. C'est vrai bat misu ba ba miss de miss bongo suke sali que nga na tonton na biso wana to solo la ka bien nga na mobile ya na ngai to solo la bien. Est-ce que kovana nga na salon eza mabe te mais na ba air tardif to mona ke za na ba réalité belé na ba télé na biso ba TV to zala kanango na ba air tardif to mona ka ba tchaka ba biloko musu o ba ko cha na moité et tango mwasi na ye alali yo eloko yo sala ba téléphone ekoma nango longwa place mobile ya zali ekomi 22h 23h kota na ona chambre kene kota la télé na yo na téléphone ba programme ekoma nango na téléphone mais yo go vanda na mobile ya na salon et siko e ko sala ke bo vanda na mobile ya na salon bozota la télé écoutez ne loko moko bo diable pene to lubaka moyini mo ennemi azaka musika ta azaka pembeni wana azobaluka tango azobaluka akoti sibino séduction lelo bovana ki ensemble botali vidéo moko boy bomeli mobala ya meli lobi mobala ya meli lobi ana meli nzoka mobala ya na ya ta musu bazala mo ba conflit bazala mo ba problème moi ya mikolwana aboyi kopesa mobali nzoto et siko suka zo ba accès wana komona ke yo leki ya mwasi ozozalaka disponible na ba 22h ba 23h bino na salon et là on y a kosala mukomsu boko koya na ekobo akoyebisa oke yaya na wapesa rangaite yaya na mikolo akangeli nga makolo yaya na asali boye tika to kota ensemble abanda ko proposer ba biloko mo boye o yonde ko leki oyeba kite o moi téléphone mo bo vene ko zanga moi likamo boye azu a proposer poani pour azo trouver laisser aller comment se fait-il que moi si alibala zala mbeto ke ko lala que soit ba soina mobile na ou ba soini te mais ake ko lala to ke na ko lali sabana atiki yo na salon na 23h na minuit na mobile na c'est pas ça et na nenya logique étant que ba africain et ça respecter tango moni biloko ndengwana pour okoya kana bêtise pour okoya kana ba problème belé te ndeko mwasi luka o déplacer kende na chambre kende kokota na chambre. Il faut ça la part des choses mobala yaya atika la ka mobala yaya ko luka kate ko sangisa nzoto na mobala yaya eza na bato belé o ba regreta li kamwane komela bango eza babiloko moko o ezala ka bien te po oyo lelisi wana aza mwana ya mama na yo aza mwana ya tata na yo aza makila na yo oyo lelisi et to mona ka ngona ba Afrique ba papa na biso baba na ko bima na bas ba papa moko boye baba na ko bima na ba leki ya basi na bango. C'est vrai to mona ngo to yoka yango papa mona obima na mwasi na leki ya mwasi na ye o na cousine na mwasi na ye o na yaya mwasi na ye pona nini eza pona ba légèreté pona ba accès misusu o ba famille pesaki o ndeko mwasi wana pesaki o yo mama okokai ko telemate ozalaki éveillé te po yo ebike mobile no aza muto mobulu o ebike mobile no aza muto ko simba kotika donc lokolo zo ebaki mobile no aza muto mobulu il faut za la mayele na kati ndako na yo o eba nani nde ozo yamba na kati ndako na yo. Il faut yeba nani ozo yamba na kati ndako na yo pour éviter babiloko wana nyonso. Poto burto lo bate ke o mibali baza mabe soko yebi ke mibali baza mabe to yebi ke biso mibali baza mabe mibali ka ate bazaka mabe basi pe baza na mabe na ba po eza na basi musu ope ba bimana bande kwa mibali na ba ona katsanda kwa mabala eloko o miss de miss akoma ko telema ko telemela ko boya ba antivaleur ko boya ba biloko ba bêtise musu auto kanisa ke eza normal eza passable nzoka eza normal te eza passable te la famille et je suis là pour na ko aider pour na ko sunga bande ko kotalisa bango ke chemin oyo eza mabe ko lekate soko so lekaki bongola chemango sala ki okoma une grande femme une grande dame okoma un bon tonton olongo na nzela wana parce que na Afrique to eba ke ba papa na biso ba bimaki na basia baleki ya basi na bango nini to bande ko mono ndie wana kutu na Kongo ngo tanto ba papa banda osala bongo okaka ko papa na aza mutu moko ya mbongo mingi aza politicien aza diamantifère bango bande ko sala pona bakisi na bango basala ngo pona bwe et papa soka sai ba biloko ndengwana omona na famille il faut ba futisa ba man to omona papa wana akobanda ko sunga ka famille na bino et siko a to na poto comment se fait-il que to tika ka ba laisser aller mususu na banda ku na biso na par ignorance mi ba na biso ba koma akobima na ba leki na biso otomimi na banda ko mabala na biso. Très bien, Murphy Kitoko, Stone Gang. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci à fille de Véronique. Bonsoir à toi, Yaya. Lobozaki Kitoko, Makas na mona kyo na musika ubimaki. La famille.
tozalaka éveillé, maman zalaka éveillé, yaya zalaka éveillé. Awa na poto toyebi mobali, toyebi ba salaire mibali, toyebi comment mibali na biso ba gagnak. Et babiloko mususu to vana na mibali na biso tozo débrouiller, tozo bunda bunda. Na kati ndako okoki kotika ba laisser aller mususu te poto kweya kato ba ke mibali baza mabe poto loto kanga ka baleki na biso o to yana bango na mabala to kanga bango na berere. Mama yonde zala vigilant. Zala vraiment très vigilant. Soki oyebi ke mobali na yo Z plus accordant, je salue ta présence et bonsoir à toi. Agostino Laduciné, moi si à Libala, autre m'a dit baby, félicitations. Oui, baba la kaka, oui, désormais. La famille. Donc, tant où yo ozo vanda, maman ozo vanda Libala, les qui na yo a commis na niveau abimana mbaye na yo. Et l'on ni yo ko sala. Ce que les mobile na pour nous sécuriser mobile na yo. Il faut ta la suko, li kambongo e banda kindingini. Et comment kindengeni mobile na linga, et lo yo sala. Tu te calmes d'abord. Tu te calmes. Soko moni mobile na bimina mwasi. Nandeko na yo, cousine na oto ndeko na yo. Et lo ko salama, tu te calmes d'abord. Parce que soko zyo lo na panique. Panique ko sala o mabe. Soko zyo on a vertige sala o mabe. Et yango na yisa bino ba la famille de Miss tambola na idéologie esprit faut kembaka. Parce que ba réalité to mona essayer zala pe continuer ko zala. Oui, tambola na idéologie que mobile nanga za sainteté mais mobile nanga faut tambola na ba principe à respecter nga na respecter ye. Et moi si nanga aza sainteté donc il faut to tambola na principe mobile nanga à respecter nga pe na respecter na libala to senga toujours dialogue na respect na amour. Et là quoi liboso angwana et soki ovandi otali ke mobile no azana ba critères ya mo belé mais et salut que mobile na ayeko koya na leki na yo na kati nda kwa libala et loko yoko yoko sala ya liboso eza tu te calmes d'abord o se calmer ato yoki ato moni o se calmer nan otali ba paramètres ya ndako na yo otali ndenge ni leki no azalaka ndenge nini obengi muto ya liboso leki na yo obengi osololo bi yaya yebisanga lisolo oyo eza ndenge nini leki na wa betelo soka betelo ya solo yo oyeba po yo mtovandaka oyebi leki na yo oyebi cousine na yo oyebi cousine na ndeko na yo ndenge ni azala okotala otala place les bas blesse po déjà il faut to tchaka na mutu na biso ndenge na lobi soki ndeko na yo ya mwasi d'une part akwena mobali na yo d'une part mama moi mukeko to na yo mtotiki le sali. Oui, côté mususu otiki moi le sale. Pour moi si faut zalaka misu ga. Moi si faut zalaka misu éveillé. Oui, pour ozo protéger o wane zalibala na yo. Na boite mibali bazaka bandumba. Mais mobali soka za ndumba libanda. Oui, tolobi ke mibali ndumba. Mais soka komo kota tina kata ndaku na bino, c'est que a trouvé négligence moko, a trouvé moi ba négligence moko na famille na bino, peut to na vie na yo mama. Pour ceux qui m'ont la comité na niveau abimana mobile na ceux qui respect zate donc ceux qui pena amoni ke akoki ko salamu akoki penda ko salamu pour ceux qui comité na katanda donc mobile amoni pena ke akoki ko salamu et loko e ko salama wana et loko liboso eza maman papa maman tu te calmes d'abord oui oui on se calmer nan otali comment tu vis avec papa parce que ezana babilo comme mususu comportement na biso basinde zo sala ke ba mibali na biso ba kwera na be kobo mususu otozoloba na ba bêtise mususu to condamna ka mbala moko papa te c'est vrai que papa sali mabe pour papa zalaka déjà monta mobulu azara déjà monta simba tika ozwa kileki na oye ko vanisa na ndako ndenge nini ozwa ki cousine na yo oye ko vanisa na ndako ndenge nini ozwa ki ndeko na yo copine na yo mwana mama oye ko vanisa na ndako faut talaka musika faut zaka na miso aigle pona kokima mabeza la te ndeko na ngai akomi kokola leki na nga akomi kokola il faut na luka na encadrer na lukele position moko azala esika moko bo azala na former leki na nga na mwende ya ba 17 ans ba 18 ans leki na ngai faut kene na université akene ko vanda na université pona ni po etika ngai na mobali tokolisa bana na biso ensemble po tozo mona ba réalité eza ebele tozo vanda kutu na mabala tozo mona ke mibali na biso moko aboti mwana na eme azobimba ni susu na mwana wana
mobali na moko bovani na ndako mazo bima na master na yo. Donc il faut ko kimaka babiloko wana na musika. Et soki likambo ekoleli yo eloko yo osala ovina no calme osengi na nzamba pesa o kimia. Po babiloko ndenge wana ebebisaka mutu. Babiloko ndenge wana ekoko miso stressé ekoko mana ba problème. Oui, problème à santé, problème à makambebele. Parce que otala ke mwana mama nanga, otala ke cousine nanga, o na memi na poto, o na bengisi, to cousine nanga, o aye nanga na libala, to leki nanga, to yaya nanga aye na libala. Pourquoi asalinga boy? Donc, et ça la traumatisme, et ça la ramabe. Et là, au sala, tu te calmes aux yeux d'abord kimia. Otali nano, comportement na ondenge ni nezaki nandako. Comportement na yo, mikolo anape, nga nazala ki boye, otali ndako na mionde bo viva. Moi no yo natikila ke ba laisser aller belé. Moi na bimaka azonga ba air alingi, moi na soka bimi azalaka toujours na ba maloba moi na koma ko mankenga, moi na koma ko sala otali comprendre. Et loko sala obengi ndeko, obengi mwana, obi yaya yaka. Tala lisolo eza boye. Yebisanga vérité. Na yebi ke yo komo bimala mobile nanga. Na yebi ke ozobima déjà na papa, mais yebisanga lisolo eza ndenge ni na papa. Ndeko mwasi soka ozana vérité oloba na ayebisio. Soka yebisio eloko yoko yoko sala, o garder, o protéger enam. O kutani o solo isko na mobali na pa na yo mama, olobi papa. Olukiba air moko ya bien, air moko ya calme. Kozwa ngona palpite te. Oyebi sana ba makamususu tellement ozwi ngona palpite, papa zange eloko oloba, akoloba ta musuli kamobo o akana ekoloba te. Otali na no tempérament enda kuna. Otali comportement na po ba mbali mususu soki mwasi na telemi na mvuya azo loba, mobali mususu a sepela te po olinga mwasi na matata ganga te. Mobali soka moni mwasi bandi ko ganga, omona mobali mususu akoma loba no ba vérité. Eza mobali mususu ko loba bongo, a loba no vérité te po omona ki a blessé, a nano okita yo mo otala ne mobali na avivaka ne bozana mobali ozwi ovandisi mobali obi papa tala likambo oyo eza na ndako yeleka na ndako na yebi na ngango na yebi ke yo zobima na leki na nga e ndengo zobima na leki na nga eza déjà eloko moko oyo biso to ko tolérango te mais okoyebisa nga vérité soki olingaka nga ke yo obimi na leki na nga ou pas okoyebisa nga vérité mobala otala mobali mso olinga yebisi yo vérité kuso yebisi yo vérité te et na kaya ndengwana soki komeli yo mama nga na ko peso conseil pona ko loba no te ke ko panza libala te na ko loba no bongo ko panza libala te po mobali na yo akotika na mobali no azaya yo mais eloko na loba soki mobali akomi tina kati ya ndako yeba siko soki o pardonner ye soki o pardonner ye eza bien mobala ko vanda mais ça suna mibali mususu tango yo pardonner bon yeba ke opesi déjà laisser aller donc lobby goyoka su ya minene ya ba camarade na yo pe ya ba connaissance akobanda siko ko sala n'importe quoi pona ndenge déjà famille na bino oyo asali ya mabe yo limbisi mais siko yeba siko ke mobali ako changer le niveau lobo yoke na ba camarade siko eloko place na komi ndeko na biso mwasi auti Kinshasa aina leki na âge à 10 ans bavana na libala et à partir à 15 ans mobali siko komi ko abuser na leki ya mwasi na ye akomi ko bebisa leki ya mwasi na ye ba komi na bolingo leki ya mwasi na minute onde tozolo babwe akomi na âge à 17 ans c'est là où esali que ba sali 2 ans na mobali na ye bavanda kandaku moko donc bovana na bombanda ovanda kana leki na propre moi na mama na yo mais azala kambanda na bosali 2 ans na mobali no sali 2 ans na kimakango mobile no déjà à part wana mobile andeko na biso wana aza déjà garçon ya mobulu garçon ya kolinga basi libanda soko na baka ndeko wana ya una biso ndeko tala ko pardonner ye e ko za mabete po yo protéger libala na o batela libala na yo mais yeba que lokola za déjà muto mobulu ndenge yo akomiti na niveau na leki na o déjà soko pese ka accès ya ko limbisa ye yeba que font déjà j'ai aotika li sous bêtise te abando continuer ko ça la bêtise ao ça la bêtise yango pour le pire yakate tant ozo vanda na leki na ndako tant ozo vanda na cousine na copine na ndako il faut oyeba ozala na ba rules na yo ozala kana ba logique na yo oyeba ndenge ozo mema ndako na yo mama ndenge mutasivi yakandako mama pona zomona ba mame belé baza ba laisser aller okomona mwana akolata ba kilota mukuse liboso ya papa okomona cousine moko boye leki moko boye bovanda kanena ndaku kolata ka ba kilota mikie ye mipende minene non c'est pas ça kotala kilelo te
oh bango bana poto, oh ya koline awa, ah iwana mwana mama nanga ko sala ni. Non, la chair est faible. La chair est faible, la famille. To keba na babiloko wana. Keba na babiloko wana ndeko nanga mwasi. Po mabeko melaote. E ba papa o bobimakana basi. Na baleki basi na bino. Bokanisa nini? Kudi ya soso kudi ya maki. Bokanisa nini? To bete la rabino maboko. Yo okolinga ndengo boti mwana na ona mwasi na yo. Eke mwana na lobi akoli. Mwana na tango akoli akena libala. E mobali wana akomi kobimana mwana na leki na ye lisusu. Eske yo sepele loko limba salote ko sala muninga te. Yo zo bima oye ko bebisa leki ya mwasi na yo. Eske yo sepela ke mwana na otango akokola place akokene libala mobali wana abima suna na abima na bana no nyonso mibale. Oko sepela nango papa. Eloko limba salote ko sala muninga te hein. Ba papa na ngai bozonga kasima quel que soit leki ya mwasi na zo panzela yo quel que soit opesa rapport pa mwasi na yo olobela mwasi ke leki na yo azu panzanelanga kuzina yo papa yo koko matina niveau akulinga leki na ya mwasi na ote pona ko boya ko bebisa mwasi ko bebisa motema mwasi na pe ko bebisa bolingo ya yo na mwasi na yo déjà biso soki mobali obimi libanda et ça la biso pasi tozara vraiment na passe bon siko mobali akoma ko bima na leki nanga to na cousine nanga webe loko ni oye ko semi na motema nanga pe na famille na biso wana ba famille ya ba insensé ba tuna ba koko na bango malamu eza masumu ya famille vraiment. Mais avant et comme masumu ya famille tozo senga na papa na mama tango toza na kati ya libala toza kana ba limite na biso to yeba ko respecter ba relation na biso to yeba ko respecter ba belle famille na biso to yeba ke ba biloko mususu eza bien te po sala mala ba foyer na biso et soki ba makamwana e banda ko sala makala et lelo toza na posate et continuer po eza ba jara ba biloko oyo tango ekokota na kati ya libala yango yaka ko semer divorce et divorce biso nyonso to yebi ke divorce eza eloko moko ya kitoko te eza eloko ya mabe divorce eza échec na vie ya bato et divorce ezalaka vraiment échec c'est vrai que na bato misusu divorce sunga bango po mobala zoni yokolanga mutu pasi to mwasi anyokolinga yango tolobi eloko eleki tike ezate to kabwani oui mais soki na kati ba mabala na biso tozo vanda to vanda te po to kabwana yango na lobi la famille to zalaka vraiment très éveillé na ba relation na biso ezana ba biloko mususu okoki ko permettre ngote po lobi mabe eya et soko moni eloko moko ezo simba te mbala moko ozozwa temps ya ko telema ko sola na papa ya kotelema ko solana ndeko ya copine ya mutu o héberger na ndako na yo kotelema ko boya yango parce que lobi yonde mama mutu kozala na sor wana yonde mama mutu kozala na pasi wana po lobi soki lelo bokabwana mobali na yo mobali akei yo mwasi otikali na bana pasi wana ezali bana nde mutu bakomona ngo pasi wana ezalaka bana po bazo manquer ba affection ya papa pe ya maman eza na ba divorce mususu oyo eza causé eza toza séparé et sungi papa et sungi mama mais mususu eza par manque ya sagesse to quoi to renversaki ndaku mwasi moko a renversaki ndaku na ye to mobali moko a renversaki ndaku na ye yango esali ke divorce ekota et divorce wana to lobaka divorce eza échec divorce eza eloko moka kitoko mingi te tokoyi jamais kokumisaka divorce mais eza na baka moko osoki esengi divorce eza bien po esunga mais la majorité ya baka divorce eza recul divorce eza échec na ba vie ya bato ebele parce que quand on est deux tokosala makama minene toko avancer tant tozo sola bien na ba relation na biso tokosala makama minene toko avancer mais soki divorce ekoti na kati ezalaka eloko moko ya kitoko te omona bana kotoyo bakomi abattu bana koto bakomi na ba tristesse bana koto bakomi na ba pasi bana kokola na bango ezozala malonga te bana bakomi libanda omona bana bakomi mawa omona bana ba mémoire baby omona bana bakomi na ba problème donc to yebaka eloko tozo sala et ba papa na biso s'il vous plaît nazo pesa bino conseil étant que ndeko na bino mwasi nazo loba très bien ba papa botika ba système na bino ya koya ko bimaka na ba ndeko ya basi na bino na kati ya mabala eza mabe makasi eza mabe tozo tolérant ngoti et ndeko na biso wana azana problème na kati ya santé na ye banda ba makambo wana ekoma ko salama akoma na problème na kati ya santé na ye azana problème sérieux na santé na ye et ndeko mwasi abi miss de miss siko na kaya boy est-ce que mobala linginga to alinginga iti
mobali akomi tina niveau abimana leki na ngai ya 10 ans. Bonsoir ma fashion manda ndeko ya malolo Florence, bonsoir à vous. Ndeko akomi albi miss mobali penza akolisi leki na ngai na âge ya 10 ans akola mwana na ye menzuka na âge ya 15 ans bakoma na bango kobimana leki na ngai awa na poto bakoma kobimana leki na ngai basali 2 ans. Donc ye mutu a dévierger leki na ngai ye mutu akoma mobali leki na ngai donc leki na ngai lelo tozo basana 17 ans na salanine la famille to yebisa salanine Z plus à content Isabelle et Kiakou, bonsoir, je salue ta présence. Z plus à content Eza lien ya famille ya moi si baza batu ya inceste. Ce que eza lien ya moi si famille wana so baza na inceste. Et là on y biso to sala. Omoni eza na babiloko mususu kolingaka ekomela o trop tard te. Yango tozo senga la ba mama tozalaka mwa misu makasi to yebaka ndenge ni tozo kolisa bana na biso ndenge ni tozo kolisa batu o to vai na ba bana to zuba na mikie o biki o leki na nganga na kolisa na koma mama na ye yeba ndenge ni okoi ko elever bana na ndaku bana bakozaka na ba lesa lete ba leki bakozaka na ba lesa lete na ndaku bana bakozala n'importe quoi te. C'est vrai, faut tika liberté bana baza na mwa nini mais zwaka tant plus ya ko éduquer bana ya ko conseiller bana sa bana plus penzela nzambe et loko tozo remarquer lelo tellement biso moko ba mama toza la ba faiblesse na makambo nzambe tozo boya même kolekisa bana biso banzela nzambe tozo lobaka ko bango babotami na bango na poto bana poto ya lelo saint je salue ta présence bana poto bayoka kate bana poto basala kabwe non yaya mwana arotika la mwana zwa temps ya ko éduquer mwana soki mwana ayokoma na âge moko azolinga suko yoka te leki moko oyo kolisi soka komi na âge moko azolinga suko yoka te mais oyo osala ye bolamo osala ye éducation opesa ya bomwana nzela nzambo olakisa ye wana lera kokola un jour na ngolu pe mawana nzambe ekoganga tolakisaka bana nzela nzambe tolakisaka bana façon biso tokolela biso tokolara na Afrique. C'est vrai eza na batmisu pa na bango bakola olata moi single boye otikali liboso ya papa olata boye mais la plupart na biso nyonso te o to bana kotika na ba caleçon ba kilota mikuse ba nini non to monaka teke bandeko moko boye o to yaka na bango na mabala o avani na mabala mo boye aye na Kinshasa na libala na nga na Congo omona mwande ko nga zolata mo ba biloko ekatana Chloé loi ne coucou à toi 10 000 carats Simba, je salue ta présence. Merci beaucoup pour la 75 étoiles et que Dieu vous bénisse. Merci pour la 75 étoiles et 10 000 carats au Pessinga. Nzamba Pambola, eza pour na orphelin. Voilà la famille. Tout zalaka vraiment ekenge to yebaka siko ndeko moi sina pesa e conseil nini azana problème à santé akomi na problème ya santé la famille pour na koloba nyonso te akomi na problème à santé pour mobali kindumbe leki makasi et mobali pe akoma kobima na leki na ye akangi bango bakoma kobima alobi miss posa bolingo esilinga posa libale silanga déjà mobala traumatisanga na basi ebele oyoka kaka o azana mwana simoko boy abota na Londres abota na mwana simoko boy na France abotisa mwana simoko boy siko ayesu kobima na leki nanga propre na kati ya libala basali 2 ans na sala ndengeni na sila déjà bolingo affection posa mobali ezalaka te na kaya likambo na sandeni siko na yebiseni nga na yebisaki lo liboso nga na lobby yaya moi tinga na yaka opia bino conseil eza problème conseil moko babaka basic o balbara eza conseil en global na yaka opesa conseil juste en global et makambo nga na yaka opesa conseil yao c'est vrai nga pe na zaka mutu eza na babilo musu o nga mo pe na okosala te mena lobby yango et loko yo osala tango misa pesa conseil yo ozu ba conseil otali ndenge nini ndaku na we vivaka ndenge nini yo vivaka ozu okoyi kozwa o musu eza intéressante otiki polisolo ndeti ya libala ngana ya akopesa conseil mena lobaka ke mutu yo moko oyebi ndenge nini ovana na libala pour libala eze loko mo basangana na ngote libala ezalaka tellement facilité yo ndem tovana libala yo mutu oyeba po eloko eleki tike ezate eloko eleki kimia ezate et soko kutena ba mibala ezo simba asimbi tia comme na niveau na kilelo 2022 mobala comme tina niveau abimanga na leki nao yaya yo moko décide toi
Moi to kota makasi ezate na bakaya boye. O komi déjà na moi problème à santé, ba problème ba mitema ba estomac pona mobali yango. E ngai likolo nango na koya ko bakisolo conseil à makasi te. Elo na lobi na yo kota ka ba prière au sambela na nzambe. Abi miss na ko sambela na nzambe ndenge ni mobali banda bêtise. Mobali yokela ka bandeko na ya basi. Mobali yango déjà ata soku ozo gangela ye, ozo pekisa ye, ozo loba na ye boy, mobali wana ayokela kaote e bandeko na basi so ba yoki kaki yo gangela ndeko na ye bango ke po abimaki na mwasi po okangaki na mwasi bako yela ona ndako. Bako ye na poto makamna lo ba mnesali na poto. So ina lo ba poto ngoni eza poto ya Londres. Eza makamwa Londres. Baseme ki soki mo mwasi ndeko mwasi ana kai mobali na mwasi mususu e azo silika mobali na ye baseme ki omona mobali abengi bandeko na basi. Allo kadi oza wapi ape nga tanya zo lobela nga tanya zo silika nga na likamoko boye na zo comprendre mutu na makote ya kata na oya kata omona ndeko mwasi aye abi muko mususu leke ya mobali na nga aye aye sanga naza posana solo na yo Nazana posana solo la na yo. Nazana posana solo na yo azoba ndeko mwasi wana ndeko mwasi abi olingi nini. Abi na loba na yo yo kuto zwa chance. Yaya na biso abengisa yo na leki na yo na poto. Biso ku ndeto yaboye mibali te mbabengisa biso na poto to yena ba cascade na biso moko yo kuto zwa chance mobali abengisi yo na leki na oboye poto mpe ya Londres. Ale yo siko okoma ko tunisaka ya na biso makam ezala mbala suka. Ndeko mwasi atelemi lokola mwasi po lobela semeki na yeke yo ko lobela nga bongo te yo zana leki ya mwasi na ya mobali nanga enga na okangela mobali nanga po mobali nanga azosala ba bêtise e yo pona nini oya kotema pona olobela nga bongo semeki azui gifle abeti ndeko abeti ye gifle mwasi ayeye na ye abeti ye gifle tango abeti ye gifle ndeko mwasi alinga banda ko réagir mbala moko atuni mobali na omoni makamu ndeko na wasali mbala moko mobali alobi nga nane loko osala te wana eza ye muta sali amoni o ako osala yango asali o ako osala nga nane loko osala te abi pona zo pekiso na basi pona zo kebisa yo kolinga basi yango osali nga boye miss na komi na suka nazo vivre vie moko ya pasi na sala nini na ebite ya dopela asala nini nga na ebisi ye yo mdovanda na libala si ça ne marche pas libala ezalaka sur 100% ya libala ndenge nga na memela libala moni sur 100% ya libala mutu ozana droit mama naloba nanu mama papa ozana droit ozala au moins atana 70% ya esengo. Quand on dit 70% esengo ezaka te mobala kabila ko mbongo to mwasa kabila ko mbongo mais au trouver respect na kati o trouver valeur na yo o trouver que mobala azo respecter yo mwasi azo respecter yo o trouver babiloko moko malonga na kati libala parce que libala ezali ko facilité ezali loko moko très difficile libala boeza kitoko mais ezalaka na moi ba caprice nango et sur 100% au moins il faut trouver à 60 ou bien 70% ozalaka na moi na kimia oui et puis 20% ezalaka ni comportement ya mobali to ya mwasi na yo. Pour mutu na mutu auti na famille na ye azana comportement na ye et moi 20% na toti que lango par rapport à ba comportement ya mwasi na ya mobali et puis 20% mususu wana etika la kawana 20% wana ezali ya ba circonstances otokuta na vie ba réalité ya ba belle famille ba réalité ya ba camarade na biso ba réalité ya ba connaissance wana ne 20% pour ceux qui libale comme que 20% de ozaka na sengo 80% de souffrance na moni eloko important zawana ti po libale ze loko moko kitoko et soki to kobi lelo to swani lobi to swani lobi ana to swani lobi ana okangi mobali na mobulu lobi ana mobala bimina ndeko na mwasi lobi ana mobala bimina boy lobi ana mwasi bimina boy wana za sutina te yango zo mona tozo kanga mitema kovana ba bolingo moko oyo mobala zo nyokola yo mwasi azo nyoko ozo vanda kaka yango mona tokoma na ba haine tokoma na ba kanda mususu mona oyeko sala na mobali maboka na eko sala te oyeko sala mwasi na maboka na eko sala te tokomi ko sala na banko tokomi ko sala na ba concurrence et libala soki komi na ba concurrence libala soki komi na banko libala soki komi na ba tembe eza isu libala te
libala ezali sous libala te. Et il faut te comprendre rango très bien. Pour to kimaka ba bêtise mususu na début il y a le mariage na biso. Maman zwaka attend soana papa, papa zwaka attend soana maman. Eh oui. Il faut pas to kuta ba respect moko boy. Il faut to kuta ba limite moko boy ezala na libala. Oui. Ezala kaka te ba mabala moko boy ba genre mabala moko boy. Il faut kaka papa yo lobaka mama yo kaka. Non. Libala senga papa yo lobi, maman a lobi. Dialogue c'est comme ça. Dialogue devant ni sara libala. Qui sa libala ezalaka dialogue. Nandenga mabete. Papa zwaka ata koyoka mama, mama zwaka ata koyoka ya papa. Ezaka bongo. Mama linga mingi na ndaku. Yo mto zalaka mwa mutu ya train. O zalaka mwa mama o akengelaka ndaku. Zalaka mama o afongolaka misu. Oui. Zalaka mama o aza misu makasi. Po okoyaka na ba bêtise mususu te. Okoyaka te na ba biloko moko boye o mobala bimina ndeko nanga mwasi boye. Siko na bakaya boye. Ngai mis dans le ballon te ke kabwa na libala. Mais na otali soka ke sur 100% ya libala. Et senga au moins 60, 70 boza na mwa kimia. Et kimia za na okate mobala kabela ko mbongo mobala salo o soki sexe non. Et loko ali boso biso to za na ngo posa surtout moi c'est être humain. Azana posa ba respecter. Soki mobala komi ko respecter ote soki mwasi akomo respecter ote akomi tina niveau ke kolingaka baka yo mwasi komo akolinga baka camarade mobali na yo pona ntembe po boswanaki po osenga mobali eloko esimbi te okomo linga mobali na baka camarade mobali na seke komi tembe wana ya sulibala te. Soki mwasi mobali akomi kosala ba guerre na mama esuka na mobala komo bimana leki ya mwasi na ba cousine eza sous libala te wana komi libala ntembe e ba mabala kala wana eza ya lelo te e soki lelo papa yebi ko respecter mama te ozozela kaka mama azala lokola ba mama na biso ya kala yaya ozwango te okozwango te ba papa ya kala toloba ngo ba respectaka ba mama ya kala. Nandenga mabete pour les babane ko bima na bandeko ba mama na biso o mona pena ki nzonze ko salama ba ko vandela makamu ba ko solola yango pe papa ko zo ba mandi e mama ko lingaka te o vana libala mobali azobima na leki na yo azobima na cousine na yo ale yo tikelie obite na limbisiye kaka pona protéger mariage nanga poza papa ya bana nanga non o respecter ba règle ya vie o respecter ngote. Pour papa soki okomo osali biloko abongo okomo pese ba laisser aller lobi ako continuer yango na Congo kuna babana ko pesa bango ba mandi babana ko pesa ba papa ba mandi okofuta mandi po bimi na mwasi na leki ya mwasi na yo na cousine na mwasi na yo. Et to yebaka pe ba papa na bando sala ngoto bazanga na bozwi ebele ba papa na bazana mo ba moyen awa biso be ba papa ngo ba moyen ngo a combien bozwaka o boko matina ba accès ya ko bimaka na ba camarade pire ya basi na bino na ba cousine na basi na bino na ba leki ya basi na bino yango nini yango sala ka bino bongo ata kutu mama zala ki zololo ata kutu mama zala ki éveillé ata kutu mama zala ki soki neni ata kutu mama bana ko pesa o lisusu te na mbed po bino bozala kaka bongo bozaka na likambo akoloba bozaka na raison moko boy ata mama na ko pesa ote yo ko ke na leki ya mwasi na ote na temps ya lelo to yeba to boya ko sala baninga pasi sala lokola mwasi na yo lelo soka bimina cousin na yo oyoka ngo pasi bo ponyo ngo yo bebisa na kati ya libani ya famille ya baninga pona nyo ya ko bebisa na famille ya bato okopesa mwasi combien okopesa e combien o mona dikubwe mwasi ngo kaka ye mtasala kama kama onyo sa bundaka yo kutu papa tan so kipaka na ote mais yo ka posaka un jeune premier posaka ka papa po bino bo pesa biso idéologique yo mobali yo kaka okomitina niveau obima na baleki ya mwasi na yo donc kudia soso kudia maki ezalaka te mama soki komeli obongo soki komeli yo ke mobali na yo abimina cousine na yo abimina leki na yo yaya yo mo talande libana mino kina tala so mobala na pesa ko respect tala so ko trouva ka ba valeur tala so mobala na so kipa na yo ata ya 100% te tala so ka so kipa na yo et so ke moni ke mobala tungisa o mingi anyokola o mingi mama décision utala maboko poko okanga motema to vanda ko vanda okanga motema no ya yo okufa otika bana e muta ko bokola bana o makasi pe bien koleka yo moko azate yo moko ne mto otema wana pona bana yo. Oui, Janine Makaya, coucou à toi, bonsoir à toi.
Angèle et Malaïka, bonsoir. Flore et Masse, bonsoir à toi. Bébé Kitoko, bonsoir. Non, la famille. Nana ne loko lo batende ko mwasi. Et là on a ko conseiller au kakeza. Tuna yomo mitala. Po yom tovana na libala. Tal mitala. Ce qui mobali o trouvaka ba bien pas mobali. O trouvaka o biso ba sito linga pa mibali. O trouvaka ba respect. O trouvaka pena o se santaka. Et ceux qui se trouvent à noter au Koutana yo ba bien zala na ngoti. Mama, papa, mama, o kanka mutema. Poka sango ba yebi ke yo bala, poka sango ba yo ke yo zana libala. Mais na kati libala ngonzo ko zo souffrir na yo. Nzoka mobala ngo azo ya ko bebis, azo bimana ba leki na yo, azo bimana ba camarade na yo, azo bimana ba cousine. Yo vandi ka poza libala. O kokufa otika libala. Libala ezana ngote ke so okena lola, obinzambe yaktala. Na yena libala na maboko e ko zalate yango mona akuta ta mwasi na mobali bakufi place moko jamais bakochaka bino na cercueil moko lobake botika ki noti ke batia biso na cercueil moko mais boye bakotia toujours mobali na cercueil na ye mwasi na cercueil na ye et tout mona raté libala eza fin du monde non libala il faut montaza na kimia azala na sengo a trouver joie. Eh, mais biso sko lelo na batana biso lelo sur 100% to comme na 60% il y a misère, il y a malheur, to souffrir na kati. Mettez le cœur et les j'aime la famille Mami Lusala, bonsoir à toi. Le cœur et les j'aime bobo mbiango. Ba cœur na ba j'aime. Bobo ika ko chango. Mettez le cœur et les j'aime. Merci beaucoup la famille de Miss les Miss. Ba cœur na ba j'aime ceux aux alébélé et tiraka bato bazali banda ba kota ba yota la direct. Facebook a quoi alerter ba tulibana boya boya yota la direct et ceux qui ba ko signaler direct. Moyen direct et katana et vous allez peine ceux qui ont mon ba cœur réseau les ka ebélé ba j'aime réseau les kebélé. Voilà. Na pesa ndeko conseil wana et ndeko bino ya ba papa na biso boye ba ko respecter pe basi na biso basi na bino boye ba ko respecter biso mwasi na yo aza mwasi na yo muleke mwasi na yo aza mwasi na yo te ndenge toloba ko mwasi na nga mukie o mwasi na nga nini oui ezaka maloba o balobaka e yaya izalaka wana soki papa azolobaka mo babiloko miswa mike mike ko encourager ango te soki mobali azoloba mo babiloko mike mike ba makama mike mike il faut telemela ango ko boya faut comprendre les positions na yo il faut pas kozaka hypocrite na bolingo faut mobali e ba position na yo tobite ko zala impolina mobali mais mobali faut ba position na eloko moko sepe na ngote luko solo ba papa tala na sepe na ngote malobolo baki na sepe na ngote papa tala boye na sepe na ngote papa ko sala ka ba jena lekite ko sala ka ba je boyete na linga bongote aizala déjà averti que moi sinanga alinga ba biloko te poso ko zo lekisa ngo kaka boye na ko seka ozo lekisa ngo kaka boye na ko seka et ça buzoba et bota kama kama minene après. Et tant que botara makama minene komara trop tard. Yango monita on tozo kabona na ba mabala ngo bana biso mbazonyo kwa maka pona ba cause pona ba kozanga koyeba na biso na ba papa na biso ndezonyo kula bana na biso. Merci beaucoup Nadège Sileta. Donc voilà la famille. Bandeko o biso tozo héberger na bandako na biso so boye pe kokuta biso na bandako na biso botika ka mabala na biso na mibali na biso bino pe ba misusu bo pusaka mibali na biso balingaka bino na kata mabala yo za cousine ngo za ndeko nanga mais ndenge na yo ya façon na yo il faut ezala respect zalaka il faut yeba ke wana za beau frère na yo faut yeba ke wana za tonton na yo faut yeba ke wana za papa na yo ba laisser aller wana botika boyaka ko sala ba biloko mote po ba mibali na biso ba koyaka na bino eza malamu te eloko linga salote ko sala muninga te ba papa pe bozaka na moi ba respect pe na biso atande kwa moi sino azo kwe azo panzana papa zalaka ferme malamu kutu okele ko bimata na batu libanda koke ko bimanga na bande kwa moi sinayo eza respecter ata tu famille ngo eza na inceste ata tu famille ngo eza na inceste bon inceste ngo tiki ba mibali nyoso yeka pa na yo papa bon la famille na biso kaka ngai nem na bali point cesse zo kaka yo ba yana nga ba cousine nga mususu babala basala bango mabete yo kaka inceste ngo eponika yo papa ba papa na biso pe bozaka esprit makasi vraiment bozalaka vraiment mibali bolingaka biso na bolingwa solo bolingaka biso pena na bolingwa solo po eloko o yo ko linga ko sala te o linga basala bana o ngana to boti te ko sala pe na ko bebisa pe na famille ba te pour ceux qui yo basali bana na yo oto boti na yo et que bakena mabala kuna la famille na basali bango bongo oko sepela na ngote Pelenda Solange, bonsoir à toi, je salue ta présence.
eza mabe makasi minute chez bango eza mabe makasi ba papa na biso bo tika kobimaka na baleki na biso na mabala to lebi makambo oyo e komi ko nyoko la biso na mabala e komi ko sala ke biso to koma ko nyokwama mama komi na problème estomac na problème ya ba cœur makambo bepwani po papa obimaki na bandeko na ye na nda aussi cité ozaka de muta mobulu obimaka libanda o yesu kolinga baleki nanga bongo ataku tozaka pe mobulu te koma oya kokwea kaka na baleki nanga na ndako quel que soit leki nanga azalaki soki ndenge nini tozala ba respect oyo ba ko respecter libala eza engagement eza contrat eza engagement to respectaka baninga eza nini nango boye mama yo pe olimbisaka kaka mobali lelo abimi olimbisi loba abimi olimbisi loba yana abimi olimbisi omoni ndenge baya kokwea omoni ne soro nange esukaka bakoya kolia lisusu leki na yo moko na kati ya libala bakolia leki na yo na libala to bakolia cousine na libala après biloko ndenge eza na baka mosusu balimbisa na bango mibali amona alimbisi mobali na ye bavandi na mobali ensemble omona ta mosusu babengani leki wana ake kozwa ndako ake na une place mosusu olimbisi mobali eza mabe te est-ce que ntango olimbisi mobali olimbisi ye lobi akochange to lobi azokontinue na ye kasi na babétise donc mama azalaka eveye na kati ya libala na yo eloko na ye kobenda bamama matoi mpo nazwi lisolo ya ndeko na biso ya mwasi mobali azobima na leki na ye bamama bozala mayele kokanisa te ke libala eza fin du monde kokanisa te ke ntango okende na lola omemela nzambe libala na maboko nzambe aza na posa mabala na maboko te nzambe aza na posa tozala mitema malamu tozala vrai tozala bonne tozala babon tozala bato malamu bamama toyeba parce que ntango ovandi na libala oza mpe na engagement monene ya koyeba kovanda na libala ya koyeba kosala makambo eza na libala ata makambo mosusu tokokaka te mais salaka au moins batâche mosusu oyo esengi na yo ke mobali na yo ase retrouve e mobali na kote na yo bosalaka babiloko moko mwasi ase retrouve nango oui eza misala ya bato mibale na ndako totikelaka kaka te mobali otikelaka kaka mwasi non eza bato mibale yo kaka azalaka na mawa mobali mwasi mpe azalaka na mawa mobali azalaka na mawa mwasi azalaka na mawa mobali na ye oui tout ça il a un bongo tout allait bien s'il vous plaît toi ba ko respecter ba famille baninga oui toi ba ko respecter ba famille baninga pour ba famille ngo ya biso ya temps lelo et comme na ba famille moko ba pétage na kati ba famille na biso moko tozo trouver bolingo ezate wana sujana na goya nango sima na kati même ba famille na biso tozo lingana te et mobali soki yo komiti na niveau bima na bandeko nanga ozo fongo la porte d'entrée monene même na bana même na ngai. Pour biso na biso na ba famille Tanya Loko, merci beaucoup pour les 200 étoiles. Que Dieu vous bénisse. Alain Kassongo, bonsoir à toi. Maria Bengombo, bonsoir. Na ba famille na biso mone to koma boy. Bolingo zo za nango supendate. Tozo linga na te to koma ba na ba guerre d'esprit. Ale yo su mobali nanga. Oye ko bimesu na ndeko nanga. O fongoli porte pour ba bomela nga bana to ba salani. Yo mwasi na ba famille na biso to na ba guerre d'esprit. Okoy ko bimesu na cousin ya mobali na yo, to na neveu ya mobali na yo, to na leki ya mobali na yo. Pour esalani, pour bokoti sali susu, ba problème, ba combat na ndaku di susu bien. Jolie Eve Nzinga, merci beaucoup pour les 200 étoiles. Que Dieu te bénisse. Voilà la famille. Nakozonga lisusu semaine prochaine soki Nzambe azongite bozala mayele tozala ngana bino mayele toyeba kobatela libala na biso to batela ba relation na biso toyeba ko respecter ba prochain toyeba ko respecter ba toyeba ko respecter mwasi ba ko respecter mobali bandeko na biso oboyaka na mabala bo respecter mibali na biso bo respecter basi na biso po bino pe bandeko ya mibali na biso boyaka na bandako bokoma ko bimana basi ya bayana bino. Obi ke pétage na pétage. Pétage na pétage. Soki ezaba makambo ebana ko sala makala. Ezaba biloko moko auto tolérate, to stopper yango. Ezaba biloko kitoko te. Na miso ya Nzambe to koma ko luka Nzambe, to koma ko landa Nzambe, to tika biloko wana eza malamu. Eloko linda salote ko sala mulinga te. Pensez na bana, kanisa po na bana na yo. Voilà. Merci beaucoup Véro Mataba. Nzambe apambola bino Amanida Cruz. Bonsoir à toi, Okoti Nareta. En tout cas, soki semaine prochaine, tu rozala li sous na conseil, moussous doit consoler sous ma kamoussous. Soki na s'abonner na Miss de Miss T, s'abonner na chaîne YouTube na biso, ya Miss de Miss TV. Miss de Miss TV.
s'abonner et ça la esengo makasi tozaka déjà ebele kuna. Et puis aimer page na biso au place tozali soki tokati kende aimer page na biso po esalaka bien, partager ka ba direct, partager ka boaka na ba WhatsApp, ba Messenger, bande comme ça bazo souffrir, bande comme ça baza de partout, ba ya kozwa conseil, ko kanga Miss de Miss pona yo mokote, partager ka ba direct na bi. Toza pe na TikTok. Toza na TikTok. Pardon. TikTok na biso eza Miss de Miss 1. TikTok eza Miss de Miss 1. TikTok, landa biso na TikTok. Toza pe na Instagram au nom de Miss de Miss. Voilà la famille, merci beaucoup. Moi c'est Alibala. Moi c'est Alibala ya solo. Moi c'est Alibala Agostino la Dulciné. Désormais, Mimi Mikolo yeto komo benge désormais. Voilà. Ta nzambe e umelaka. Metango yake zaka kitoko. Bête Agostino la Dulciné. Vanda bien, batela Libala bien, batela papa, papa batela Agostino. Bossa la couple ya bien et gozala kitoko makasi. Voilà. Oui. Que Dieu vous bénisse, bolala bien. Na linga kabino, aleka songabi sujet moko malamu. Et ceux qui otuni mibali, ba réponse examingi. Voilà papa Alain Kasongo. Yango tolobi, ceux qui otuni mibali pona nini basala kabongo, ba réponse eza ebele. Yango na sengi na bandeko na biso abasi, ba yebaka, tant tozo vanda na ba relation, na kati na banda kuna biso tant tozo vanda na bandeko na biso, na ba cousine na biso, ba yebaka ndenge nini ya kovanda na bango. Po soki ozo yebako ozo conseiller to ozo pesa ba discipline to ozo zala mwasi une maman qui s'occupe de son mari oza maman ozo s'occuper bien na bana ozo telemela soko moni mabe ozo telemela bandeko ba cousine okomona mobala kokoma na ba accès ya kosala biloko mususu te. Voilà, tozo pesa encouragement te, tozo encourager ba papa te, mais tozo ba maman pe bozala vraiment mayele tant tozo vanisa batu na ba connaissance na ba camarade soko ebi mobali no azane muta mobulu marano batu na banda ko ba vanda ka basala nini ke kolinga te ko na chaiwana na otala eso ka kokweya te soko zo meka muta kweya akokweya te. Éviter mabe, éviter l'homme prudent voit le mal de loin. Éviter so mobala za muta ko simba ko tika so za na ba master mobo ya mutu so za na ba cousine mobo ya mutu so za na bana mobo ya mutu lukaka opesa ka ba discipline po mobala kweya na ekobote po sala bien makasi. Voilà. Bozala bien, oui. Bozala bien, bolala bien. On se revoit la semaine prochaine. Zambaba te la biso. La semaine malamu ngai la votre Miss de Miss Tanyala Mukoko. Na linga kabino na tina. Yango na yaka kolekisa baton. Na ngai liboso na bino. Poto sola to kabola. Je salue la présence de l'infinitif et Juva Simba. Le cœur de Miss. Voilà. Break niba yakamote matedi voka. Nancy Mukokote. Voilà. Ba onyo so ba soutenir Miss de Miss. Nzamba pambola bino. Amani da Cruz, merci pour la 50 étoiles. Nzambe apambola yo. Bozala bien. Boye bisabato baza na Facebook nanga. Nazalaka lisusu mingi na Facebook te. Na koma muto a page. Ya cela tozo ke na deuxième année. Baya kotoyo, baya koyoka ba triste réalité. Oui, baya koyoka ba conseil, baya to kabola ka makambo ebele. Ah biso to solaka. Pokuna tozalaka lisusu mingi te. Voilà, papa allait à l'obini. Papa allait à l'obi boy. Papa allait à son lobby. Oui, eza mabe, mais to lukaka mingi ba cause. Ponanga oui, mibali wana basala kayango eza mabe, mais soki otali ba femme. Soko otali ba femme oyo bazalaka ba victime. Bazalaka ba victime bazalaka na ba erreur mingi ndenge ya kovanda na ndako. Papa Alain oui eza bongo, mais quel que soit erreur à moi si na yo papa Alain okoko matina niveau ya kolinga mwasi leki ya mwasi na yo te. Okoko matina niveau ya kolinga bana oyo botite okushe na bango. Okoko na tina niveau te olinga ba cousine ya mwasi na yo. Tant musuta mbokoma akolinga libanda pona ba erreur a biso basi. Tant musuta ko comprendre, mais pona kolinga bandeko ya mwasi na yo. Wana place wana tokotika la ko comprendre ngote, tokotika la ko sepela te, tozolo ba place wana bobongisa.
ebangisaka biso te eningisaka pe biso te mais ezalaka nde ke tomoni ke mobali oyo tovandaki na yo ozalaki solide te tala place o renverser libala na yo tala place otiki divorce ekota na libala. Voilà, bolala bien soki tozoloba boye tokocontinue lobi déjà batifo bakeba misala makambo ebele bozala bien ba semaine malamu. La vôtre vous aime beaucoup. Miss de Miss Tanya alors Mukoko. Coucou la famille, bisous, je vous aime. Bye.